Yesu wanga wa mikolo nyonso bibo moinanga atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyonso ay ay Yesu wanga wa mikolo nyonso bibo moinanga mwana atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyonso Nazali na fiancé na ngai ata nazali na chérie na ngai. Précédemment dans Wangu Mama. Cécilité, olobaki mo pona ni. Mina yo ki kasite na sengi yo za mobali na ngai hein bébé. Makambo na zo peksa yo. Yo lingi kaka bon. Na lingi makambo bon te na ndako. Soki omoni ke zo ko kanu soko sokola bilamba te. To tiki na pressing. Soki omoni okoka kolamba te. Toke restaurant to lié. To ji bolsi toke restaurant. Non ça la kandi. On ça la bouille pona. Non ça kandi la messiana ça va. Ngalunga itando toki. Ça va. Yo mdoya olobista na chérie, parfois tu es ma coach, tu dois être là pour m'aider. Oh, tu n'as pas ma bonne. Non mais kako lisuti. Atana salina papa nanga Atana salina mama nanga Kuleli ya ilamba nguvu kitoko penza ya mutani ya bule nakulanda yo ya we nakulanda ilamba banika kabie nanti mape kanti mwana mwato ya ukamata na ilamba mbali na aza kupesa Santinera musukula di kolo nsudia mtoki nkuto isila te. Nsudia mtoki nkuto isila te. Songa na nikiri. Teri penza. Kumi palpe. Songa na nikiri. Teri. Munyu faso ikumi mpembi. Ikumi palpe. Mama. Mama pwendo liko mi pesa pasi. Nini mama? Oyo usala ngopwani. Ndako mobimba bilamba qualité zati. Na skola bilamba nyoso na bongisi o eza polo samba alata kilobi mama. Okioti kama vanda na otenga na sukola vraiment. Na moni vandi na kiti za kutelengana na kiti wana. Na kama tina sula. Non mama. Samba zali mwana na ngai. Aza mwana na ome samba aza mobile na ngai. Elamba moko oyo ngamona ebi mama ni non suko mama yo ko mi pesa pasi te yo suko elamba mwana no mama ngai na boyo suko le bilamba mama na lube bil benini oyo pekisiti mama ko usula ilamba ya mwana na yete na velse ni luba velse combien mwana na ngai muntu kwendo pesa est-ce que na pekisio na mwana no na sula bakusi mama est-ce que ngana pekisio na mwana na obando ko bakusi na etanga bota maki azaki bébé maintenant za sou bébé te asi akoli ya bali aza mwasi bali bibi na yuti mwana silaka ipa ya mama ya buti mwana na ye ngai na kufite mwana na ngai kufite na kukusula mwana na ngai tena muntu musu obendo ko moluka likambo musu banda na sunduli ya samba osundole linga ta mwana na yo ya malonga oui parce que ngana za mwasi na ye mama boye pete mwasi yo zila ye na mbe oh na zila na mbe ko teni na na banda na ibala na nga mama oyo ko mi problème mususu oh tango yo mama te yo kana bien mama pas ça va pas c'est de trop. Papa, tu vas écouter ce
siko siko bilamba mwana na yo. Moi si na yo. Non maman, non. Voilà, moi je n'accepterai pas. Ça va pas passer maman Boété. Bonjour papa. Boété. Voilà qui sont droit non moi. Boété. Papa nangai. C'est que c'est moi si na yo ko peksa na sur la ilamba na yote. Ibandika. Abuyaka na bakusi na yote mpwana nini na basemizete. Bon lelo komi mukulu apeksa na simba ilamba na yote. Maman sikola. Problème na ngeza boyi. Musala yo sala ezate na minute o bilamba salté na ndako ezaka chemise. Est-ce que na ko garder ta chemise na panier te na sukola ngata muko mususu mama ero na posa apema. Nyoso na olo bapona na ye aomo nonka mabe. Quand muta yo kuto zo sukola bilamba moi ba mona na moi sa. Kulwana na ke kulokota ba society na yo na full. Abwaki yango na papa François porte bagana ye. Ngana ke ko sukola baga pa samba. Ya salinga ye. Akena ko longola bilamba ba voisin na singa kuna stima papa. Ok, si, il look Samba. Il look selling pasi pesa moi c'est na au conseiller. Aku luba na ngai titi sala oyo ngai na ringi. Ah oui maman, on sala oli ko succès nga mutema maman. On a connaît la suite. Yo solo bi. Maman. Yo lobi, il est pas lobi na yo. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas fils de ma scène, à un bisou quand on a Maringa Septandé. Maringa Septandé, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septandé, FB International. Nakasavubu, il y a des Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et komaka peto zwaka. Et komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est sénat. Oh, kasi na Mais on continue souki. Papa, on a continue souki. Oh. Papa, continue souki. C'est na défi. On continue souki. On va comme si na bandi papa. On continue sénat na souki. On va comme si na bandi. Go, prends na souki na papa. Continue souki. On va na souki. On va souki na na bandi. Papa, on va souki. Qualité maman. Oh. Mama, akati osuki ndenge nini? Osaleli produit nini? Mama na ngai, tala produit asali Zazu. Produit ya kala. Basali na mosusu te. Et kati esuki ekomi ngai. Nasala kosuki de na kata osuki. Non, katanga suki te papa. Ah, tanti. J'ai une fille lokola oti lelo ebi produit osala suki. Donc kama singa. Nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki ebele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing,
miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la sous-guinadiso. Il faut voir yé le rose nga mwana. Na logique des choses. Bilamba ya nga mwana yo za sona droit ko sukula ngote. Mutu akosukula bilamba nanga eza mwasi nanga. Ye azo sala lingi to sala misala oza ate pona misala mona musala te. Misala ya ndako eza mutu baza approprié au sala ngo. Soki mona musala te eza ye. Donc bilamba neti yanga boyo yo ko sala ngote. Faut ye na sala ngo. Ya solo. Mais c'est ça. Ngai na memi yo na kifumu na ngai yoyo sanza di bois na boya ngote mama oyo buta kupinga na falan 79 man vediri ngai zoba na mema ki mukumba na yo tina butu yo na kena makente na butu yo bon banye na yo wana ya biso makente kwa nubinga ka yete ya mama na mama nzamba ba ke yente musala ngo mais tant on a comme un grand garçon donc maman il doit il doit tolu na yo izam pona ngana comprendre pourquoi donc il doit pas se sous vêtement là aya kutsapila na yo kaka sinon na kutsuma mai alubaki na sala nyoso na lingi na sa kutsala nyoso na sa kuli bon ça va ça là pour lelo mais maman non laisse chérie ça là pour lelo ko ça la sous la tinga na putete mais comment est-ce que bazo yo corona kaka ndako panza naza posa ndo za kimi aussi okoli mama age pousa ni misala weza misala na mama ngamo na continuer ko sukola il y a pas bien ça paradiso ya chambre na bosa ko binisa ngoza na chambre na tena sac na utunga mona yo tikela bino na ndako mais misana bando sa ndezwinga temps non ils a invitation invitation ouais bien les abonnés oya ndeko mo fa lo en fait tato tela kinga ipe mama mponga ina bakoti na ngai batu na bakati na ngai batu mibale mama tozo solola awa makambo wana na yebisa ko to aussi sango na ngai maman na ngai ça va mais les gars maman zolo eza maman aboti ngai maman abwa OK Amadou voilà maman de la bonne à 80 ans de tout penser tout ça il a eu une réception en fait c'est juste une petite réception tout va donc yo jo baka petite nani omoni wana za fete amen denga yo jo sala mama na adui ngai na tondi na sai pomoni biso ba mama na bino bongi bo se pesa ka biso mpe bino ba na boninga ka biso mwa bo ya biso realite ba na bongi boninga biso ba boti mpe ko sala na moboti soko za na mobote za sengo mama na yo jo fete peti na yebo emukile ye meli re tondi ta biso tata na ngai mbisa ngai mponga ina na koboka yo linga kaboki ta kasinga na ko beta bar na ko bina mpo o na ngai mpe boko sai ngai bongo ta kozala na mamelengyo kozala na mama ta njambe mpa na mama do na ko kata makini mama c'est bien njambe ko na kuzini soli na ko ya te to se paka anniversaire to bandi na kozana na masolo to sola mama na nga pardon mama kiso bilo na bila ko na kuzini yo jo se kana bona avec organisation wana tata na ngai mpe na koza donc c'est kana tata na ngai papa de bojo so kama suna ni tala ni za kama bot na ate amoni moboti na ebongo pisa yen sai o pisa ye sengote dure Fatima mama na yo maman ça va allo déjà tenga na jora kisa yeti mama na yo boye tandingi ta pasteur a jose pesa mama na yo yompo ko sango bongo na mama ya boti yo mama unigize yete mama o pisa ye sengo
Maman likamyo yo kana mutu pasi bando bande ko loba. Ngai na Esi ko pas raté maman. maman. Do pisa kande tori mpo na za mobote tata na ngai mwana na ngai yala. Bino bato yo ba mama baza na bon moya bongi ko sepelisa bango. Ko jwa okay boyo sombi kimbundo pisi mama na yo ala. Mama. Comment na mama na yo lokola imbolo mboto te moto moko ntina te. Kasi mama bajwa ka yiri kwa na beso mama o ya bota yo ame. Maman s'il vous plaît pardon. Maman maman. Poni ni usama makamba bo mama na ngani kama nini yango. Mais tu penses là maman poni do sala bo ko. Maman pardon. Pardon maman tu peux nous maman pardon. Maman eti bolengela na mama te esi musivila na kupisa bango invitation. Kamboni na yebisa tata yo benga mama na yaya wana nena. Oh yo tika na lo palo. C'est pas voilà donc voilà c'est un peu ça donc mon frère c'est perateur ba mosusu comme on a de maman ou pas le quoi biso ko maman ou pas kenda botewe bazana maman na bango azana c'est perateur ko janga maman za esen maman tika biso poto za na kimia te maman biso poto za ebe maman za tem kasi il faut qu'on apporte des cadeaux. Ouais, faut pas cadeau. C'est pas gâteau sur le reste, c'est bon. Et ça anniversaire à maman pour na tout ça comment. Ouais, correct. Bon, voilà, c'est un peu ça donc moi cadeau kaka. Je vais faire le mieux, peut-être sœur Natacha sera aussi là pour le cadeau, surtout pour ma maman, merci. Ok. Je suis venu pour la bloco de FB International. Ah ok, et papa fiston. Ouais. Ah d'accord. Et comment est-ce que va faire le conteneur? Nous avons pas mon papa fiston va scène. Merci. Et là on a ce planning parce que il est trop jeune, maligné Nzambi. Vraiment Nzambi ça les grâces il passe tout son temps sur Kinshasa la présence de Nzambi. Donc Nzambi pendant ça les grâces à tika la carte pendant mon Nzambi. J'ai parlé avec son épouse maman Nathalie. Maman Nathalie. Ah il tourne papa fiston fois tika là il maman Nathalie. Il est derrière. Bonne agence mais pour nous maman. Je ne sais pas, peut-être pour les prières aussi. D'accord, salut maman Nathalie, et ça est vraiment. La fête c'est pour quel jour? Invitation comme ça. Ah non, il y a une invitation. C'est pour ce week-end. Et puis ça, il y a une invitation. Il y a une invitation. D'accord. Alors, moi je bien aimé. Merci. Je ne sais pas, parce que selon tant que je que vraiment besoin de ya mwana na linga vraiment na zangu muka pour que na lukayo poto kutana. Je ne sais pas ce qui nouvelle nini oyo ozana ngo. Matondo buomba. Bondi di bwa minu ngwako. Weta wakiyombi? Ah, mubaku sangena. Donc makaka mukiyombi, makaka mudinga mbu wakaka Ah, wenda zona tumuna kampilai. Vraiment, si passe je dis ya bondi di bwa minu ngwako. Si passe je dis ya minu ngwako. Bondi di bwa. Tuzimba mwana matama. Kani kweka yenda zidifikete kaka zinza beni zitaya zipasi nazo yeba tena bungi sa mwana tokabana na mwana na ngai mais akoli vraiment mutala bwa dikadisa bakani matuzaba na betu kutana magigi soki na meka un peu ko bakusa bien makambo ozo ebisanga c'est-à-dire depuis bo mwana ya mwana na yo bo vamba na do bo kabwana jusqu'à présent non beaucoup tanate à Kinshasa donc à ta suite T donc ozoye bakutu te soki tambo soki moni soki koki ko comprendre ye boabu de ça c'est bon cela quoi ko baku ça vraiment très bien comprenez non pas fiot donc pas moqué mais quand nous kozai sanga zandenge ni azali unda donc mulayiko zini tuzani zifiote nazobosa na papa ndoto mikie nasokota mingi ndoto mikie asa bien botali na kitoko boya sa kitoko afiono kama makasi bon kofiono kapenda te donc ben beki bubwe dida bukosala bino mibale yo alekyo kana mulayi me na banzoto bukosala pepe ndenge moko yo polati costume anniversaire eta tubila na pepe asa kitoko boye motin clair bangaka vous mettez vous des qui mais il y a le qui moi qui t'a limbi ça papa donc bongo bon selon bakusu nanga azana mwa nzevu lebu kama mke voilà nzevu zisi abo zidenda ka tula bantu soki zisi abo azinzevu azisuki zidenda ka bwa zituli
mboti bakala mwana ma vraiment kotokana na nao te abonde kaka matoka kotokana na nao te selon nde na fimpi badetail nyonso ndenge oyebisi ngai mwana nao je crois azali mwana na yo azali nayebi ye akedi kamo nayebi ye ndenge mpenza opesi nga badetail nyonso nde mpe nga na fimpeli eza ye pa moke de diam pa mokie pa fioti wana weli buluzingu pa mokie azali longola na omfina nga ni nyonso ozalaki nango na kati ya motema pa mokie azali nakoya na ye swati nakomema yo kuna epa pa mokie place azalaka ata nazali na mama na ngai bakolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya na ngai ata nazali na leki nango bakolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso aketika na yo moko biloko ya miteneke nasilisi nakita mpe na mbongo na yo sa ozwa lobi te nasange kasi te izwa osengenga 5 000 obakisi lo 5 000 wana kofuta transport oyo kape eloko olia mama lobi okende bia ya mama lobi manga o jende ntaro katake tumbao izende oya yongalo njambo yo Position. Tani Usali lo monte. Mbongo na jiwa. Mbongo na jiwa. Ozo mungu wapi nde. Batu batina ko mbongo na wana bali bande. Igeti zino atindi te beda efumu atindi te. Bani batinda te. Mbongo mpona nini batinda? Mefu batinda. Oyo nani? Nana nende na comprendre te onzongolo banga nini ko bango basaka ne pe na yo mpo bajwa mbongo batinda bo batinda la ko poani po yo saka nani yeb sasko oyo saka lelo na yeba yo saka sko nani po bango batinda la ko mbongo ngana no boyo do takanga ile popi ya bangi mais biloko sana ngana lingana ngango to yebi ngai soko na bangi ngana melango pona basi na yo bayaka bayela yo lubuti nzambe na ngai ezaka nini moso lambi mpe lubo yeli mobali mpangboli na mama na yemba popi te wana ai Oye bino bo abato. Ya ko yo. Taba malisha. Yo. Banga mama no. Banga tano yo. Mama na. Mama. So what? Mama. Mama. La ebisa ka yo. Oh, papa. Merci. Zoba maman moi pas. Wanga wa mikolo nyoso. Ye bibo moinanga. Atana butu atana moi. Mama usalinga bwendeni la zeli olobi oyete obi kuna po yakite problème nini. Mama na beli makasi. Mokolo wana na meki ko sa makasi na ya mena kokaki te. Donc ndenge nazali awa panji oyo nyonso ekosala pasi esimbi na lokolo ebandi kaka depuis jour wana okendaki to ndenge te mama esalaka nango ngai talaka kolala na baba apres na eglise place nazali soki mbula ebeti okomona mai mpe ekoti olamuki na butu obandi nanu kopepe mwa mai na aje oyopepaka bamai wana
soki bainstrima wana mosusu evandaka na se na batapi soki ezwi mai mabe fo olongoli batapi natieli bango likolo na ba wana na babafle wana ejaka kilo otomboli yango otie wana po mikolo mpe bazali na bango na retraite wana balobaki ekobanda lobi baza soki na 15 jours na bango ezali ya baservitraire nde sikoyo balobi mosusu église yango ovandaka wana paster wana azwaka ndeko na yo te azwa kaka ti wana église ovandaka ezali kaka baeglise oyo na kikukusha wana babengaka soki na bakikukusha wana eglise oyo balobaka makambo na bato ya molimo wana nde ntango nayaki kobima na eglise wana nasenga papa yango aboyaki mpe te me nasukolaka bakiti nabongisi napangusi sikana misala na osala na ekoki na age na yo te bamisala wana ekotombolaka babafle ekopepaka mai bongo mama na ngai nakosala nini mpasi kaka balobi 15 jours oyo bazali na retraite kamisaninga mpasi sikoyo mama mwa kolala na ngai na eglise ekokoma mpasi yango mpe nakanisaki ata kutu yango mpona mpasi te yo na age no kolala na baba wana eza bien te eza bien te vraiment sika lokola bazali na bapriere baservitere esengaka bato mosusu bazala te wana nayebi te mama na ngai soki okoki kosunga nga ata na couloir oyo tokotaka mama wana kutu te nzambe kolala wana mobali na nga mobali na misala alingaka yango te mobali na nga alingaka yango ata moke ta mpisa aza matata moko so na ti wana ecréele nga baproblème mama ata na komata na sikalie wana ndenge tomataka na na escalier wana vraiment mama kuna na escalier na boso bamii bakoti basali o mabe mama nayebi te ata na nsima esika nakendaka kotanda bilamba moko mosusu soki opusani boyema nzambe pasi mpe kasi mama tikana okolela tikolela ngai ozwa na ngai yo olalaka ata na nex wana eza na nsima mais a une seule condition mobali na ngai nde atikala omona o te kolela te mama tikana okolela tikana okolela tikana okolela tika kolela mama tika tosala boye bandi olala moni ndako wana esika okendaka kotanda bilamba ndako wana suka moto azala bandi olala noka wana mais obanda obima soki nanu patron abimi te yo kobima te donc bandi ozelanga moko na ye na biso mama bima obimi osali misala na yo avant 17h ozongi kuna pardon mpena nabondeli yo pardon te po mobali nanga alingaka na yeba na misala te ti po yaka osala osukola bilamba wana ayebi te nasala yango kaka tala mama mokolo boye komona ndo bande kovanda na babalabala na bamoi pasi ozomonoka lokwa mama na ngai tikolela soki na nsima comme ça alakisi ndako wana fungolo obongisa yango mais mama ngai nazwi yo awa apart bilamba bande koya kosukolanga bande osalelanga ndako bande obongiselanga cuisine kolamba kolamba no bien oyedanga kosala bando ofuta ata 100 000 francs chaque fin du mois eyedaka yo bilamba ta ochange babilamba oyo eyedaka na libere ya bolamu ofutanga lisusu mbongo zwanga kaka lokola mama na yo nakosunga ate nga kosalisa moto mosala te bene te oza mama na nga na boyi te me ntango otravaille fo mérite na motoki na yo te mama toki na lasima Malembe. Le grand monsieur de la ville, toute la ville en parle. Yamaki Mayo Yassisa Bidimbu, l'ennemi de la pauvreté, papa social, Lipa Moto. Lipa Moto, Papa, Lipa Moto, Babi, on est vraiment l'ennemi de la pauvreté. Papa de moi. Boni.
D'accord, non. D'accord, problème exact. Merci. D'accord, problème exact. So, et pas na écoute, on a mon bad n'a j'ai confiance. C'est comment? D'accord, merci beaucoup. Abi on tine yelo mo ipano cher. Ah, na boy. Atu ninga soki ekoma nga na ebisi ata. Pesa nga ba coordonner na yo pa na ye moko. Ah, chérie. Dernièrement tu n'as descend na pio descend na yo no ezaki tu vas être na moi inquiète. Pendant di matete. Bien vêtu hein. Merci beaucoup. Na ça le bayo. Ah chérie, ça li bayate ça reptaille. Ah ça non très bien. Bien, bien. Je n'ai profité qu'à cette occasion le quoi à 18 tambouré. Maman zapi. Maman Azali Banda. Admi Banda. C'est bien le quoi Azali Banda. Chérie, n'abissio depuis maman est nanda qu'on a na kimia te sambanga. Je te jure na komba ndambo mbala. Depuis maman ndinga mabete papa na ndinga mabete. Oh. Nana kimia te chérie na komba nzambe depuis maman est awa. Na meka mpe kosola non chérie. Vas-y. Maman n'habite loni ni sala maman. Maman ça quand même maman ou aboti yo. Non mérité ko lengela ye, non mérité ko pesa ba respect. Mais o nyonso no lingana sala ya malamu pona ye. Ya zo mona ngoma be. Je me suis la muki tongo ya tongo. Akiko komba na sima kuna. Na loba na ye po ni na lobi na ye. Maman na nga ko sa misala te malamu ya maman omeli atati te. Akomi ko longwa na bilamba na singa ya ba voisin. Oh. Donc on a un pekisa ye aya na sala tati amela lingite na âge maman comme nango za âge osa misala te maman ndaye eza le quoi retraite abota kiyo atangisi akolisi yo le koza ki chasse au bali maman n'entend ye il faut paiement zelaka fufu lié pourquoi lui comme il peut ça passe ndengwana il faut paiement azala vraiment l'aise. Et pourquoi on me fait ça passe yo luka ko saba misala mo boye o nga na zana po na sala et puis chérie ata coûter loko na sina sali po na yenga na sali bien. Est-ce que dit que maman depuis mboka za mutamusala c'est sa façon faut kumbele ndenge lingeli maman. Si c'est comme ça hein chérie le quoi messana ko sa musana na mboka zongi sana oye mboka ko sa bilanga na ye na mboka kuna Samsung bazungi sande mama na yo na mboka uyuki mama guti yo bazungi sayina mbuka pone nino utinda samba zungi sanga mbuka nafani na ndaka tata na yo to na ndaku ya mama na yo banda na guta mbuka na sina na ibi ndaku ya mama na yo kati mama na yo yaka awa ipa ya mwana nga kusenga keba na yo za kutonga ngai uyuki za kutonga ngai ipa ya mwana na ngai mkutu muntu na guti samba na mela kamili kibuyi kala faso itonga na pesa ngoma mais ça d'accord aluba na pesa bala bodi mpanga ina zunga mbuka ngana za kumbuka za kutele dala makima za impubi amanke ote azali mpuli azali malindika mwana mwaso bayirika maman c'est ma femme maman c'est ma femme elle doit être à l'aise ah les anda kuna maman Yesol oui les anda kuna na boyote mais peut-être maman solo ba oyo eza fondé mais peut-être façon solo bila on est bima mabe eh maman ngai na fondé oh moi c'est na lubi na zo ba so la raison na yo ko ba boy mais peut-être elobela yo zo kene un peu à côté maman au solo et ça bien te maman donc ndako koka kanisa mpasi ya kubutila yo papa mwana mwaso ajisi yo nini ati yo wapi mama na yaza kutsalila ibakisi mpo abalangu mama ubusa na ngai mama ta koto komi vraiment mama na ye ne ba émission so mama na ya wazungi al makambisa mama naza ba réserve beli poza mama na ngate mutu akota mutu na likambo peut-être mutu wa yebité façon to keno maman c'est pas bien maman nazo ba no tika dala na likambo mama ata pesa yo uzungi sanga mbula alubi na uzungi sanga imbuka yumpu ndimi ngana zungi mbuka. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana.
La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est senga. Oh, kasi na kani yesu. Mais on katinga suki. Papa, on m'a katinga suki. Oh. Oh, papa katinga suki. Sina dentiste. On katinga suki. On m'a comme singa la bande, papa. On m'a singa la bande. Nana dentiste. On m'a comme singa la bande. Go, prends la yo. On a suki na nga papa. Katinga suki on faut la suki. On m'a suki na nga papa. Tout à fait. Papa, on faut la suki. Qualité maman. Oh. Mama, akati osuki ndenge nini? Osaleli produit nini? Mama na ngai. Tanga produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la mosusu te. Et kati esuki ekomi ngai. Nasala ko suki dana kata osuki. Non, katanga suki te papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc comme singa. Nga suki na wana yaka awa kala. Papa ta nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la souki na biso. nazongi mbuka naza kukanga biloko ntalelo na kolala wandesa naza kusumbati samba abingani ngai na nakulobanaakumene tena sasa bamona ngai na ubingani ngai nakukanga biloko nazali mama na yote nabuta yote utali mundeli usimbaka masala te tala manzungulu lukula ndo samba busa na ngai busa na
yebi comportement rabi te rabi ninga ba misala nenge na saleni non oki jamais kozwa cette dame ongana ba mama ya bazwa surtout ba bana misala ba mama bazwa ba la bolzi yebi mama na ninga souffrir te oui maman na kutene 2 fois na nzela aussi na kambo esalini ya nanga tosunga mutu mutu mukito yebite eloko ni esalo pasi yo mutu yebisa rabi yepona nini ngana yebisa nanga tonton rabi jusqu'au tonton rabi lelo yo découvrir que non ozo mona musasa a découvrir on est soyo lo bite mama kamsusu ekola osoko okoma da kola ka mabokilo akufa yo zuli susu mama mwana oyeni susu na camarade noté voilà leki na ngai soko na sali kambu yo ndi muza pour protéger oyebi comportement rabi bien alinga bala misala te tonga na zuye na yebisi te yo mto ke yebisa ngana oyebisa na ngai te ya Natasha mais est-ce que oyebi état d'âme ya mama wana ya ndo zalo komo otala état d'âme bato alobi nanga bongo te mais surtout bana na misala ya mama mibimba boya ya mimi baza bandoki yo yokali bato bandoki lisolo ya mama Jackie Kamone oyoka lisolo kuna ya mpango na bango ileka te bonjour tonton Rabi. Bonjour, ça va aussi? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Bien habillé. Merci beaucoup. Bon boulot mon chéri. Merci. Allez, des bonnes choses. À toi aussi. Au revoir chéri. Au revoir. Maman, comment il est en âne? Maman Toumba. Maman Toumba. Maman Toumba. nabandaki kosokola wese wana na se kuna na si me nayebi te eza na moto abwakaki biloko na salite wana wonize tolete na yo moko bato bakota kuna te kokanisa moto akamati biloko nalingi bongo te mama oyeba kosala bongo okalinga nayebi nyonso mama okalingi opena na mbiso okosala yango bien nasalaka yango mama osalela papa dongo ezana na cuisine na sombaki mbisi na tie na mbai osolamba dango ndongo okalinga oyo ya kolakisa wana ezalaka malamu te ngai moto nayebi kolamba yango na kolamba malamu ekosenga nakotisa yo klase nde mpo osala supu onga nasalaka mama si kolamba yango bien olakisa ilamba bawaya zei wana otombolela bato wana boye mama omemena kosasa bolelo ya soleil asasala mama okenda ye tika mama zela mama otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo me lisolo yango eza nini mpona nini mpo baluka nini awa Natasha azwi mama etumba lokola mwana mosala Rabi akoyeba to akoyeba te matata entre mama Ida na Mosantu ekosuka ndenge nini tokoyeba ngo na mikolo oyo ezali koya Yesu wanga wa mikolo nyonso